Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbote, Nabino Nyonso balanda bosolo la politique officielle mardi 21 janvier 2020. Merci Nabino pour te bozali ebele bozali kozela bosolo la politique au banda ngongane ni bolimbisi moke pour na moi retard au tobali nango très souvent ezalaka na volonté na biso te ezalaka mingi ba caprice technique ezalaka na ba réalité nango oyo kovandisa caméra bo evandi nango mettons kaka boningi bo banda bomoni caméra ningani ezalaka mingi ba caprice technique. Merci parce que botikali fidèle na programme bosolo na politique hymne national tango za ko beta moto nyonso atelemi ngongo bato nyonso batelemi ndenge tolobaka TV moko bato ebele bato batelemi baluka bayeba nini kolobama na bosolo na politique pona lelo analyse moko profonde ko salema na ba invité na biso tokobeta masolo na wetali bongo discours ya chef de l'état mais tokozwa discours dans l'ensemble te tokozwa aspect ya dissolution ya assemblée nationale tokozwa aspect ya nationalité na likambo wetali bongo ba nyamulenge est-ce que bazali ba congolais ou pas. Mais wapi ba histoire de la République démocratique du Congo, ba to beta ka histoire de la République démocratique du Congo pour dès 1960 le loyo histoire na biso comment mindenge nini. Est-ce que en tozonga moi moké conférence de Berlin 1885 histoire na biso comment mindenge nini. Est-ce que ça va vivre la histoire où comment qui na ba paya. Na autant que la bino comme Kashamura
pour la barre bayebi tamsusu na kazelaka Thomas Lowaka bimisa kombo na émission na je connais le Congo na tala ba numéro na ngo ebela ko bimisa yango te Kashamura azali Munyamulenge azalaki tout premier ministre de la communication et médias dans le gouvernement Lumumba. Le tout premier ministre de la communication et médias. Donc, il y a même tabana makambo ba mende ba salam tele bosa vandla kitiwala. Parce que les choses na plateau na habité na retour na esoki ayebi likambango ndeko Jenny Kaninda avant na peso mbote bi Kashamura. Oui, na histoire to yebi kombo ya Kashamura parce que baza bato yo ba constitué ki équipe oyo etambola ki na ndeko Patrice Emery Lumumba simanaye kozala premier ministre tant a constitué gouvernement naie ndeko Kashamura baza bato yo batambola ki longo naie mais à cette époque là le solo ya kozala Munyamulenge pe le bamaki mingité et zongi wa mkele wazela ka introduction to zongelango mais ezalaki likambo ya Nyamulenge kotangama à partir de 1971 ndi babandi kotanga merci à partir ya bandeko bautaki Rwanda Uganda na Burundi. Merci ndeko Jenny Kaninda. Vous avez la introduction pour comprendre que la histoire de la République démocratique du Congo il est grand temps pour ça la musala. Vous soyez raté dans le bas. Oyo mundele akoma ke le binango précieux. Bo luka bo kenda fond na recherche na bino. To komana histoire na biso na ndenge ya biso moko. Est-ce que vous soyez na makambo ndenge ni to kondi matile to tangisa na bana biso par exemple bana Congo central. Balo bavandi na bongo batangisa bango dégoka découvert la bouche du fleuve Congo. Vous trouvez ça normal? Et toujours continuer au temps yango tilelo à 2020. Vous trouvez ça normal? Moi na ba website koko na bino azalaka awa avant 1882 azalaka awa. Si vous savez que dégoka découvert la bouche du fleuve tout na siko koko na ngai wana ya yebaka te siko. Donc il est temps oyo grand temps comme histoire na biso na ndenge oyo ya malamu tout tikana no kobeta yango na ndenge kaka ba belle sope na ndenge ba pa ya mususu. Tout tanga ba journaux to bana le journal La Commune. Discours de Fachi à Londres inquiète, sombre avenir pour la RDC. Jolino Makelele explique au patron des médias sa vision sur la presse. Éducation, l'apport du sénateur Guy Luambombo sauve la jeunesse de l'Équateur. Sankourou Moukouma dit plus affairiste que gouverneur. En 2019, Maurice Sikouya a déployé l'INPP dans le Congo profond. Wanezalaki, le journal Forum des As à Commune, démenti du VPM Tunda, la rumeur sur des morts à Makala, c'est une calomnie. Il a par ailleurs affirmé que les problèmes de nourriture et de médicaments ne se posent plus. Éclairage, balkanisation, danger pour les uns, illusion pour les autres. Sommet Royaume-Uni, Afrique sur l'investissement. Des projets à milliards annoncés à Londres. Pour sa part, Rabat s'employera à raffermir les liens afro-britanniques après le Brexit, annonce le Premier ministre marocain. Tosukisa dans la prospérité commune. Depuis Londres, Félix Tshisekedi renouvelle sa confiance à Caméré. Croisade internationale, Katumbi signalé aux USA. Je crois que c'est l'essentiel. Banani tout ça na bango lelo, je crois que Jenny Kaninda bomoni déjà na pese siko mbote de Jenny Kaninda bonio. Mbote mingi ndeko mbote na bandeko balandi ya bosolo na politique officielle. Merci mingi pour l'invitation au ya liboso na année 2020 sans ya liboso ya Mobutu tombeli bango mobu moko molamu, mobu moko ya sengo ya kimia, mingi koleka mobu ya action pe mobu ya changement. Merci ndeko Jenny ndeko Diabanza mwana nene bonio. Malamu. Pour la première fois na boso na politique on a ndaku les lois na plateau les sola politique na lingala le kamamabe to le komoka moto ya lingala ezalango to zala les soto loba ata mutayibiso cette fois intellectuel otangi ndenge nini place oyo zala l'aise eza lingala pour avant na loba français na réfléchir na lingala mais moi no ya biso abotami na poto ana facilité pour réfléchir na français donc lingala est important pour na biso elengi pour na biso. Merci ndeko Diabanza tosuki sana ndeko Jean-Paul Kazamba bonio kimia ndeko kimezali mission aboye eza peka ndeko ndenga lobi toza na lingala eza langue maternelle na biso o to bota manango tozo kona yango donc eza malamu mingi na ba problème de l'air to lo belango na lingala parce que na petit peuple wana wa yibi ko commenter ayeba mboka parce que même bo ba de qualité bo ba ko français te bazaka banani ba congolais ils ont droit à l'information donc ba émission à boiso que vous a mingi ça pour plus d'avantages tout si kala na yo moi quelques informations à tout ba tu vois na gouverneur ya Congo central tout ko pesa enveloppe moko ya $20,000
na ba étudiants nyonso ressortissants à Congo central donc ba benga bango ba ne Congo listo ba établissé que ça au total 250 étudiants geste wana ya tout matubwana batobela ba yango geste cœur à tout batubwana gouverneur de cœur ndenge nini au juge geste wana eza biloko ezangi moto na makolo comment ça ba étudiants ba balabala yoka na ipsa yo oyebi ke Mundele a organisé ko kaba so balobake Mundele akabaka te ça parce que a organisé ko kaba a organisé na ndenge ya salaire na étudiant na ndenge ya bourse so ki yozwi $20,000 wana eza populisme asali yango mpona makambo eza wana bakongo tantôt po aloba basoutien to nini soki ozwi $20,000 opesi 250 étudiants bakokabana azobona te ba $80 pour après bavivre ndenge nini mboka etamboka ndenge ça ce sont des aventures na bamboka mosusu bakotune c'est de l'argent illicite de l'argent d'argent ozwi mbongo wana wapi ndeko maloba toki ne malembe à tout asa gouverneur asa na salaire au-delà de ça zali député national député provincial zali ata ba suppléant bazali na ndenge tambola na Congo ata so esi na ba suppléant pour nos frères au bazali sikate yo pesa 2000 yo pesa 2000 ngabena bakisa mone biloko azo sama po toza na Congo ailleurs ça ne se fait pas mais na tozo solola oyebi yo lobi kaza na salaire étudiant personne na droit ya bourse ya wonde fois vivre nango vie étudiant quand c'était que zali kala ndenge ba bengani bango boye nde vie étudiant so mana vie étudiant si banda kala azana na besoin de lier ma va kuta sa batu azali na besoin lier amela yo quand ça na besoin de lier mbeka lelo to ya kolala yo yibi ba condition ni balala kana na campus wana na ndenge baza de guerre pi na ndenge baza na kanisa ka ndenge moko OK ma chambre kuti 20 étudiants ndo so ke yango ba dortoir ezali wana ezali populisme mboka etambolaka ndenge wana te ndeko na mboka etambolaka na mutu na mutu azo vivre na musala na ye soki yo za étudiant oko vivre na bourse bazo kopesa yo eza ba favoritisme wana te po peut-être na ba Congo za mo ba pointos ba pourcentage c'est pas ça wana ezali populisme eza biloko tolingi na mboka te wana eza mboka ya peuple mais comme ka net ke tokomi ba mandia bazo kabela biso yango wana biso eza mboka na biso mais bazo ko yiba biso yango après jour les gens les kama ba yeba ko peso to kundelo mwana to kundelo mwasi to ko sala yo boy mboka oyo tozana besoin changer qui dit changement il livre ba salaire mutavi qu'on a salaire na yé ndeko Jean-Paul zali na ka introduction ndeko Diabanza je crois que vous attaquez répondre nango na quelques secondes sur ça na maloba ko bakisa wana ça fait pratiquement 2 semaines à calmer moko na beni bakamba ko batu ba côte la batu ba bomezate ba FRDC décidé vraiment à mettre fin l'histoire wana batuerie lecture nos années ni par rapport à Makambwana je me rebondir na makambo ya to répondre Nasuka depuis lelo je crois c'est 18 ans Kembo Kanabiso ils ont connaître la guerre na côté est mais normalement guerre est bandit depuis 1994 opération turquoise tango ba Rwandais ba katisi en bloc na arme na mandoki na ba banque bakatisi poto ya RDC et donc bakatisi il fallait nécessairement l'état il y a époque avec Mobutu et soit responsabilité à ko désarmer ba soda wana et que sala makite et en dehors il y a ko désarmer il fallait nécessairement pour tout rassurer voisins de l'autre côté to mema bateau moi musika ba mema ki ba on peut musika frontière communauté et memi oyo et mema tilelo et les ADF Nalou et bandi pratiquement 2014 babandi mobulu na kati ya mboka na biso po base arrière na bango RDC po bakende na rébellion na bango de l'autre côté mais l'essentiel à terrorisme na bango eza na RDC po objectif principal par rapport à terrorisme eza ressources financières ou ko permettre bango guerre na bango to objectif na bango eza la atteint depuis 2014 tilelo RDC azolela mais pour une première tant au Congo le 30 octobre armée décidé opération autozo vivre na est 5 de chefs de mouvements rebelles baza déjà anéantis. Non, de mouvements terroristes. Pour être bien avant de mouvements rebelles, bah cause ba rebelle pour na Ouganda, mais baza ba terroriste awa. Pour la population congolaise. Baza ba terroriste. Pour bah ça la rébellion contre Bissoté. À aucun moment si ba revendiquer que toi on a besoin de ton pouvoir na Kinshasa. La rébellion c'est contre le pouvoir de Kinshasa. Baza ba rebelle contre le pouvoir de l'Ouganda, mais ba terroriste na katia RDC. Et bah terroriste wana lelo pour une première to komo kende na logique déjà ya ko silisa capacité à nuisance na bango na kwewana
c'est une bonne chose pour la République. Fleur pour la FRDC. FRDC a prouvé à la face du monde que le vrai problème à FRDC est là qui commandant suprême. Tant commandant suprême a changé, a péci sincérité, coup de pouce na FRDC, tout le monde que changement et salami na bakouana. Et ceux qui t'ont continué na même lancé, c'est sûr, problème aux alaranango réel, il y a faiblesse étatique et aux ala résolu par la sécurité, il y a FRDC. Frontière na biso pe choix de stabilité au côté malamoko. Bien sûr. Bien sûr. Option ko bi ki sabiso contre intrusion nyo surtout les armées. Ce qui armé na biso e vandi solution yi. Merci Ndeko Diabanza de continuer candidat sur le dossier IFASIC. Étudiants revendiquer, mais pour certains recteurs Simbaké Nansoto, on ne sait pas confirmer cela, mais pour certains Zagi Bongo, on finit 3 étudiants exclus définitivement dans IFASIC, juste parce qu'il y a eu hausse des frais, au moins il y a eu hausse des frais, et comme mais aussi la manière de revendiquer les étudiants, réaction des années par. Merci mingi na lingaki avant d'aborder question wana iza motuya na rebondi pe mon muke na obande ko balobishi la question à tout batubwana et puis oui voilà Beni et il faut toyeba que mboka na biso toza na statut moko ou bien na moment moko un peu particulière toza na la situation moko vraiment particulière toza neti ba mboka nyoso te. Wana ifoto e bayango makambo esalami na unikin o esali que ba étudiant ba bengana bango kuna bazala libanda eza makambo moko très sérieux parce que au monique na kati ya unikin ba découvrir ba armes ainsi de suite bandeko basi basili sa classe balinga kobima kuna te mususu ba bota bana ba bota mais bazaka toujours na unikin et que maîtrise la situation il y a ba étudiants comme tel et comment qui compliqué parce que il y a cohabitation il fallait ba bimisa bango mais tant ba bimi il s'est fait que bozana ba étudiants oyo baza ba ressortissant il y a ba province mususu. Le gouvernement jusque-là, parce que le gouvernement est là, c'est vrai qu'il y a urgence, mais il y a une procédure à est-ce que, bon, on a évité qu'est-ce qui a milité pour que le gouverneur du Congo central, Abimisa Mbongo, apesa ressortissant à province naie qu'est-ce qu'il y a est-ce que parce que na monaki ba ressortissant ya Katanga par exemple ba bengisi bango ba bino boya bovanda place boye est-ce que ba ressortissant ya Congo central bazala qui prise en charge pas ya ba ndeko na bango bazaka na Kinshasa ou pas est-ce que bazola la na ba coin na balabala est-ce que bazola na ba église tonini qu'est-ce qui a milité ça ba ebisi bisote donc naza précédé à condamner acte yandeko Matou parce que na yebi ba raison o époussé ya ko assister c'est une assistance financière ce qui n'est pas aussi interdit ce n'est pas interdit ko assister Matou je vois que le président de la République na message na ye ya veut au basala ki na première dame abaki congolais nyon ceci kazali ce qu'on a la possibilité à ça la bola pour la Congolais, sala yango. Et moi je crois que c'est le moment. Il y a des Congolais qui ont milliards à l'époque où il y a pouvoir passer, massacre qui milliards. C'est le moment où il y a milliards pour assister à des Congolais. Tous les gens qui sont nord ou bangi kuna ba souffrir na ba inondation, ah wana kisa to lobate. Il y a milliards au bozana ngo wana. Bon yango na ba Congolais au moins bon ça every utile. Na bilongo kuna baba nyamulenge papa eza moi passé non Beni bon tout bana no akalmi eza na Beni le loyo batu mingi babimisi batomboli likambo ya balkanisation balkanisation to wanga na ngote plan ya balkanisation ya Congo eza un plan réel donc ezali et ça un plan qui existe et ça n'existe ça ne date pas les alelo et bandi lelo te et bandité pour Kabila qui na pouvoir et bandité pour Tshisekedi na pouvoir mais c'est un plan où ça coexisté depuis na époque il y a Lumumba avant Lumumba plan de balkanisation ils là déjà et Lumumba kebisaka biso akebisaka ba congolais alobaka biso nyo tosala keba pour que to garder mboka na biso ndenge bakoko batikela biso parce que eza na la force impérialiste ba mindele to bato mususu pe ya bikolo mususu baza na posa ya que baya bazo eteni ya Congo mais lelo pendant ce temps et là qu'on est cause à risque makasi pour la balkanisation ezala ki absence il y a autorité à l'état
vous parcourez des étendues tokendaka na ngai na ba intérieur du pays. Vous circulez des étendues comment on a ta policier mon côté. Pas un seul militaire. Représentation à l'État. Autorité à l'État, ils ont représenté. Mais les sika ya bongo, facilement, ils vont envahir bino. Mais les loyo, mon konjambo ka fait Tshisekedi. Azwa qui décision, il y a qu'au double nombre de militaires bazara qui na Est Yamboka. Bazara qui 11 000. Mais les autres ont commis 21 000 hommes. Et au-delà de ça, mon konjambo a décidé à le chef d'état-major général, yo, bureau na yo. Ti kinga ezo na Est Yamboka bureau ne komi wapi na Est Yamboka bon yebisa ngai na moment oyo chef d'état-major général aza kovanda na Kinshasa na moment oyo tozali kaka na 11 000 éléments ya pamba na lelo to komi na 21 chef d'état-major a komi na Est moment d'une balkanisation ezalaki penza très possible est-ce que ça lobito lelo c'est hier nde balkanisation et ouais ko ça si facilement mais lelo yo bato bazotombola mingi balkanisation nini parce que derrière nous faisons des analyses politiques. Le loyo, derrière le caniciao, balkanisation, une conférence. Est-ce que Balingi Baboto la Binomboka, Binomboka c'est la conférence. Batmazoluka, au conférence, au dialogue, nini, pour Bakaboy la bango, poste, Bato Bakota Masolote, Bakota Masolo. Non, Koyoka Jenny Kalinda qui veut la paix prépare la guerre. Donc, Tina reçoit la conférence et a été de Jean-Paul Lamonoza ou Ningana Ningana. Vous avez la réaction par rapport à propos nae? Non, ma Kamolobi est normal. Au Monimboka Nabiso. Le Cambo a bengi dialogue na mona we simbate to sai conférence nationale souveraine et voit qu'il échec to kenai na nini ya San City ya nini ya Deloya et voit qu'il échec to za maintenant na temps oyo peuple congolais atiaka ba consnaye au travers ya ba irne tawana ba conférence bani eza révoli mboka na biso na lo par rapport à likambo ya mon frère to boy ko sunga batote assistance to assistana eza eloko mabete. Mais comme à tel neti, biso ba congolais, tous les bateaux mokondé air ya passi, tout le monde qui chef de l'État, avec pesa ba policiers ceux qui va $1000. Ba musu ba bazar ba boga na kite bazora kite basileka ki. Mboka etambola to bon lisungité. Mais biso ba congolais to vivre na lisungité. Que to vivre na lisungi, ba droit na biso ezali que musala ozo sala, o se retrouver tende jour yo na passe, ba ye basala, c'est pas comme ça. To bon lisungité mais souci ezali que mboka mutuna kwa azali soki oza policier ezate que jour yo zoki pota nde jour la pression mbongo nde jour na mwasi na seki nde jour na mwana seki wana ezali façon malamu kotambusa mboka te mboka batambusa ngo na mutu a vivre na ba droit na ye esengeli na musala ya azosala likambo ya nani ya beni kaka ndenge ndeko alobaki likambo ya beni ebandi ndenge alobi na 94 na temps Mobutu asali abengaki opération Kima Masisi moto akende ko nezaki général Eloki akoki te parce que na temps on a pe oyebi que l'air to komi na suka Mobutu asali net ko négliger armée na biso et comme qui très affaibli aya ko 50 minutes no ba bengaki nini ça salamu après au moni musée Kabila ninga yaki na Kongo kutu ezalaka mal nécessaire so ga yakate beaucoup les arrivent ventre mou est wana armée et phase existait de non ça n'existait plus tout ça Mobutu a tiré la char de combat à ta avion de chasse mokote na tangwana ouais a tiré la Congo mouvement dans l'ensemble bien à est na bina Congo mouvement armée na biso na ba 1991 ça n'existait que des noms tout ça qui hélicoptère te balonga tout ça qui na char de combat tout ça qui na logote leur opération ba bomi batu na Masisi kuna ba terroriste wana na tangwana et lui qui a kenaki na opération Kima Masisi. Mais si Ndakate, mais maintenant nous aimons maintenant, il faut renverser le régime en place à Mobutu. Le mal en politique est une nécessité. Alors on a bateau habité, ceux qui continuent et aux abois. Les bateaux, calma qui s'est dit, programme à Bango et à habité, le code de musée à Zoya, et comme a dit ça, de tout ça, il y a des marches que vous allez accomplir facilement. Merci. Mais il musée à Yaki, de Jean-Paul Berset. Le code qui a trahi Mbokate, a changé Bango face. Tinde moni mwana mboka je Kabila yaki asali mo bakasa ko tombo l'armée l'autre jour sa barrière to comme na armée o ezali dissuasive parce que mboka na biso c'est un pays très riche ndeko na richesse de sans armée on vous a pas signé le policier malobate pour malobeko zongela yo merci ali solo na bato bele bazana na point de vue contraire na bolito kota na débat na histoire pour certains musée la porte d'entrée ya makambo bele comme la biso pona yo donc to bona bolito kota na débat wana to landa image chef de l'état na Londres. Moi, adresse il y a quelques minutes,
Mais ça fait 2 ans depuis que Thérèse Kapangala a Koufa, mais c'est moi au salle malheureux na paroisse Saint-François des Salles. Est-ce qu'il n'est pas temps il y a un peu côté la marme belé les gars dans régime passé par rapport à Batueri Nyon Soana, ba Congolais musu bakanisi que c'est encore le moment. On a fouillé un peu dans le passé na Kawana. Tout la non chef de l'État, je crois que maintenant on rose attend qu'on répondre dans le Kambwana. Merci technique à ce que nous prêter les mawana. Tout quand on a un discours à chef de l'État, je vois que les mains ne sont pas là. Donc je dis que na parce que ba yimalo ba kataki Félix Tshisekedi pour na ba Kinois par exemple le biso kazal di banda mokonzo do ba ebele mokonzo do ba malamu mais oso a komi na kati ya mboka discours wana ezala raté ba to ebele bazala ko kozela ba tout ce que chef d'état prêté c'est pour la Congolais il fallait dissoudre l'Assemblée nationale. Or c'était pas la procédure, il fallait patienter. Pour la battre, zela sala yango. Mais na Congo a lobby yango te. Avec le lobby na libanda. Vous pensez que libanda est comme la mokonzi mboka ba problème te. Avant tout côté on a fait un discours. Merci beaucoup. Bon, na répondre à la question il y a makamba ifacité mais bon ça va ta oui, Rosbanda. Parce que qui s'appelle makamba ifacité. Et il faut te ba eloko moko que mokonzi mboka sokoza mokonzi mboka o abengami mwana ekolo na yo tolinga te akozana posa ayoka yo amona yo biso na kisasa toza na chance ya que de temps en temps na wileri okomona mokonzi mboka leki apepi bino na boulevard komona ye na azoleka na balabala bandeko baza na diaspora mokonzi mboka aza na séjour, aza na une invitation na école moko songolo. Il est tout à fait normal. Biso nous sokuto wana en tant que citoyen, oza na séjour na kata Katanga. Oza na famille na Katanga. Bayo kaka ke oyaki non po oyaki makamuna musala, oyaki na Katanga, osai ba jour kuna pe osongi na yo, okutai na bangote. Je crois que oza na problème na famille. Félix Tshisekedi ba Congolais à l'étranger bazo représenter beaucoup pour lui. On dit que bandeko baza na étranger wana bandeko baza na diaspora. Biso to voté déjà combien de fois 3 fois. Bandeko wana ba voté té. Eza na bana oyo ba botema na diaspora. Baza ba Congolais. Donc tindenge ba komi wana nanu batikala ko pesa voix na bango te pour na président azo gérer Congo. Il y a des frustrations. Bande de la diaspora. Des frustrations. Tu as vu que les situations sociales y a mboka et vandi na nouté. Bande de diaspora n'a pas faire vivre ma famille et belé na Kisasa. Na ba western na bango na ba monogram nyonso wana nul n'a besoin de la publicité. Bazana ba frustration et belé bande ko wana. Donc président de la République tango azo koma na kati ya mboka oyo ba Congolais bazali. Ata baza 2. Ata za moko. Ce school a commis la Chine pour la première fois. Pour que tu Mao, à Sengiba Lukela, il y a Zaïro à Zakuna. Et il y avait un Zaïro à l'époque. À Zakin de quoi Kasai, Bakutana, na maréchal. C'est un besoin, Oyo, Bandeo, dans la diaspora, Bakutana, Mukondi Bayokai. Mais, débat est venu autour, il y a discours, il y a Mukondi Mboka. Oh non mais Makamba Lobi est qui lui a propriété et tout et tout. Ce qu'on l'a dit tout le discours de Mukonzi Mboka na Londres. Et ça des questions d'actualité, c'est-à-dire Makambo ezo le kalelo na Congo. O bat bazo le belalelo na Congo. Est-ce que dissolution Assemblée nationale a parlé de question d'actualité? Et ça question d'actualité pourquoi? Les loyaux, nous savons que l'article 148 il y a constitution nabiso. Il y a dissolution et Assemblée nationale. Dans quelles conditions il faut qu'on dissoudre dans les fonds. Mais juste cette forme-là, il y a que à la date du 24 janvier, ils ont payé ça y est possibilité, au cas où il y a une crise persistante, il y a qu'on dissoudre l'Assemblée. Mais, tant que Mokonzi Mboka a bandi Koloba, il a évoqué ça, qui est une question d'actualité parce que pour beaucoup de Congolais, ceux qui ont commis le 24, Nabutu Nango, Malamoko ordonnance,
il y a dissolution et Assemblée nationale. Ba Congolais mingi na mutu na bango eza bongo. Beaucoup de combattants lelo na mutu na bango eza bongo. Beaucoup de fils de ce pays ba kino e belé na mutu na bango eza bongo. Ah, celui qui a le 24 le beti maramoko a dissoudre l'Assemblée. C'est une question d'actualité. Il avait raison, il y a co-évoqué Yango. Mais, je vais chuter par là, lorsqu'il évoque cette question, il y a phrase. Le président dit ceci, dans mon esprit. Dans mon entendement. Dans mon entendement. Dans ce que moi je crois. Le likambo ya dissolution à l'Assemblée nationale, est à l'ordre du jour, et dans ma makanisi nangaïté. Mais, ce qui bandeko yo, tozo kambara bango mboka. Assemblée nationale. Namoni que ça na député oyo balingi ko bloquer action ya gouvernement nangai. En ce moment là, na ko ba mesure pour na ko dissoudre yango. Et le quoi liboso le bien Isaac que na makanisi na dissolution ezate. Point. Yami balé soki ba député oyo baza na assemblée ba comme ko constituer blocage pour le gouvernement. En ce moment-là, nous avons à disposition pour dissoudre. Où est-ce que le président est allé à l'encontre de la constitution de la mission? Nulle part. Merci, Ndeko Diabanza. Pour la Bandeko Moussous, Libanda est comme Mabé pour la chef de l'État. Certains préfèrent que mon cousin Kei Naye à Zongi Naye. Tout ce qui est dans la dissolution. Est-ce que Batumsu bazo mona likambana eza na se ko boti sa crise moko boyo o lobby soki botami et persister moko za moko za makasi ya ko dissoudre l'Assemblée nationale et ko za l'une façon na ya ko kabwana makasi ya ko zoma distance ta bande ko FCC. Ngai personnellement non le banane boyo. L'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Président devant communauté congolaise na Londres à lobby, il y a deux ministres aussi ba signaler lettre à démission. Donc, si va signaler lettre d'émission, et l'incoloba que le ministre est sous pression. Sous pression, il y a nani. Sous pression, il y a bateau, bazo kanisa qui Congo est à donc, ministre là, ministre a signé lettre d'émission, ma personne n'a pas de problème, ministre est mon conseiller, ma signé on a quatre famille politique. A signé on a quatre familles politiques. Et c'est ce qui est dangereux. L'heure est grave. Les Congolais doivent comprendre un élément. Ndekona Jenny Tonga Goloba, à lobby président qui est quelque part. Congolais. Important si nous Congolais la perception du Congo il faut changer. Pour tout changer il faut adhérer. Toi adhérer na ndenge ya sika ya komone na mboka na biso po mboko yo ekende liboso. Soki to adhérer te to la frère pour le développement du Congo et le Congolais partout où yazali. Faut comprendre que Congo il y a 65 2018 et ça sous ya wote. Perception na biso fait changer. En premier, liberté d'expression et que nous avons réalité. En second, chacun d'entre nous a le droit de donner son point de vue. Ce sont des éléments essentiels. Liberté permettra initiative. Alors, ceux qui n'ont pas l'heure est grave. Bato bazo kanisa Congo za bango. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bakangi ba ministre en otage. Et ceux qui ba ministre en otage et qui permettent le Congo de collecter. Pour babandoyer ça ba ministre wana. Soko lingo sala likambutel, ça ce n'est pas notre intérêt. Il faut nécessairement au sal intérêt à Nini, il y a parti et non intérêt à peuple congolais. Le patron de la République démocratique du Congo, c'est le peuple. C'est pour le peuple que nous devons réellement travailler, nous tous. Ceux qui doivent travailler pour le peuple ôté, c'est que tout ça va traître. Et partant de cet élément, le président a tiré sonnette d'alarme. Nga naza Davi, nga naza Davi coalition ko kabwanate. Moi. Et j'ai dit, je profite de l'occasion. C'est là. Ndeko Diabanza c'est là. Oza Davi que coalition kabwanate. Mais ceux qui dissolution, il s'avère que dissolution Assemblée nationale c'est là. Et ça d'actualité télé. Non, s'il s'avère. L'isolo est ça d'actualité. C'est ta question. S'il s'avère, au moins il y a début, il y a séparation. Ceux qui dissolution salami en Assemblée nationale, ils ont déjà séparation. On a séparation comme ils consomment. Mais ce qu'on a l'objet, c'est d'actualité télé. Parce que le président est clair. En cas de crise persistante. C'est ce que dit la Constitution. Voilà. Et à l'objet que les intentions sont actualité, mais ceux qui vont continuer à servir le peuple au thé. Il y a un profiter de l'occasion pour tirer sonnette d'alarme. Aux yeux, on la papi pungu.
Nazouye, un exemple. Parmi les jeunes qui ont na gouvernement, au Baouti FCC. Ceux qui ont Mikolo Sima, Nenge Zalaki majorité à Bango, a dit que ministre était. Ministère ezaka ya Boshabu, Obeminaku, Lumanu, Nehemi, Bango ne bazo konza. C'est là, donc yo soutenir les jeunes, on a même na kati FCC, bazaki pendant longtemps étouffé, les loyo, et ça occasion pour la Bango, c'est pas nous, babimissama mutu. Mais oui, nous avons besoin de cette jeunesse. Même dans l'UDPS, tout mon exemple président, alingi jeunesse à comprendre qu'avenir en Mboko et ça na maboko na bango. Et jeunesse wana de l'autre côté, faut pas avoir responsabilité. Pas comprendre que bango mutu bazwa na dynamisme ya sika. Et dynamisme wana so que kutani na vision chef de l'état, Mboko yo côté les mains. Mais so qui batikali na logique il y a 18 ans échec. Ya makasi oyo FCC na kati ya Mboko yo, pas ba responsable ezali banani. Si Baboshabu, Baobeminaku, Banemi, Bango mutu babomi mboko 33 millions outi Congo Brazil yawa, Boshabu alembongo. Qui n'est pas au courant? Tu y a makambo nyuso, mais batouana balingi assez que Bango bati kalakaka na logique ya kokotanga na gouvernement pour robalaki 4 femmes na yo, l'état mutetinda ki obala 4 femmes na yo. Responsabilité on laisse à 4 femmes na yo, faut tikala réellement na bakesa l'état. Et c'est ce que nous devons refuser. Nga naza sûr que na FCC kaka bato mabete mutu bazali. Moi, je suis convaincu que il y a de jeunes au bakokyo pesa impulsion sika na chef de l'état. Pour nini na olinga coalition kufate. Les acteurs historiques. 1960 Lumumba Kasavubu coalition. Tant Koufi le 5 septembre tant Kasavubu a lobby, le 6 septembre Lumumba a loba, le 14 septembre Mobutu a sali le premier coup d'état. 65 Moïse Nchombe Kasavubu coup d'état coalition simbité. Mobutu a un coup d'état le 25 novembre. A lobby boy tozu pouvoir pour na 2 ans. Na 2 ans, oyo tozu pouvoir. Tozong c'est la base civile. Mais 2 ans ça là, 32 ans. Oye li sous na 92 biso UDPS. To vivre histoire wana. Union sacrée de l'opposition avec la majorité. Tant que coalition simbité, coup d'état musée na 97. Et partant de cette histoire, les Congolais doivent comprendre qu'il est important de faire sa image de stabilité de l'institution. Au nom de notre histoire, coalition faut simba 5 ans oyo. Mais jeunesse y a FCC, joie responsabilité non à maboko. Merci. Si kako travailler les bateaux. Merci Ndeko Diabaz. Maintenant la FCC on appelle les plus jeunes ministres du gouvernement il y a FCC, Ndeko Moussa, la vice-ministre il y a hydrocarbures, quelque chose comme ça. Ndeko Jean-Paul. Président Sassimbi stylo rouge. Stylo rouge. La ministre nyonso oyo ba kotelema. Barotambola plutôt à l'encontre de la décision du chef de l'État, à la décision du gouvernement, à subir la force de la loi. Mais même les Camerounais, nous sommes le chef de l'État a des déboulonnages à l'extérieur. Mais tant que les élites ont des déboulonnages, si Diabaz a relevé les Camerounais à 33 millions, mais nous avons relevé les Camerounais à 15 millions, il y a 200 millions, il y a 6 millions, millions de moins belé. Lecture des années, par exemple, intervention chef de l'État à Libanda, est-ce qu'il était temps fungola ba dossier msu encore au sala nenga mesana ki a solo le kana bandeko a rassurer bon que bozonga mboka ouverture sala mi pona batunyos ndeko na ngai mboka etam soki mboka oya biso ke ko bongo ezali ba discours mais toza musika Mobutu a gouverné biso pendant 32 ans ba discours ça n'a rien donné ah Mobutu a ndalo bebele Mobutu na kanisi na yebite so za botami na wana te non wandolo ba ebele si c'est que yaye mutobandolo ba mingi veut moi métis mais ande Joseph il y a bandolo ba mingi te to va peut-être musala moke ko ba pe moke mais to moni ndeko face depuis yaye malobe belé mais jusqu'à musala to zomona te et loko to boy o boni peuple avec ba discours te peuple congolais a besoin d'action IDPS eza parti moko esa une opposition na kanisi plus de 30 ans ya koloba ngona oyo soki to bongo na biso ya penda fresh l'IDPS n'est mikolo action sur terrain. Ils attendent badisco, ils IDPS assis à l'oba et belé toyoka. Tous a besoin d'action parce que Mobutu badisco et tombe la gimboka ote. Félix est rien à badisco. Il y a un de tombe la mboka, mboka et tombe na action parce que bango déjà basi baloba. Ndeko nangai
mboko toza awa soki totali Mobutu azwaki yango na 65 soki tozwi de 65 à 85 atambusaka même mboko mwa malamu bakompagnie ezalaki nazo yakuti na ntango wana me bamaître école primaire bazalaki na mapango babengaki chasseur kin label Mobutu wana na bokonzi mboka ezalaki quand même malamu tozalaki na armée mpe dissuasive ekendaki mpe na Tchad kobunda l'air Savimbi azokomenasaka dos santos avec bien que base réellement ezalaki sasa Congo démocratique mais bandoko meka te po ebeke ezalaki mboka kofanda mais ntango kaka IDPS na 85 babandi kotia Mobutu show moto il faut 5 lobaki après 5 biso après boy Mobutu a perdre contrôle la mboka bandi kokufa de 85 ti ndenge tozo kolelaka boy mboka na biso leur mboka kuye ndeko Etienne Tshisekedi limbisa eza mwa lisolo moke era comme premier ministre na conférence nationale souveraine a sali de mobilisation à 5000 zaïre batie premier ministre na palais de marbre a barré constitution donc ba plainte ba biloko moko ezanga kitina oyo batazana besoin que mboka etambo batamza mboka na Mobutu na tango wana mais ba biloko mikemike zo kabola bango biso toza besoin de ba plainte le pouvoir s'exerce. Bon, peut-être on devrait faire ça, Azana, Félix Tshisekedi a trop plaintif. Ça, c'est normalité. Et puis, Félix Tshisekedi a trop plaintif. Ça. Et ça, normalité, il y a un chef d'État RDC, auquel on a pas on a besoin de battre en considération pour signer un contrat, mais on a besoin de battre congité. Et ça, le ministre Moussou Bazo Bangaloté. Ça veut dire quoi? Vous avez chef de l'État, vous avez président du conseil des ministres. En principe, le régime semi-présidentiel. Premier ministre a président le conseil des ministres par empêchement du chef de l'État. Mais en principe, vous devez présider et c'est le chef de l'État. Tout ça, le pouvoir politique. Et ça, pouvoir religieux. Pouvoir religieux, c'est pouvoir politique. Il faut y avoir et ça, pouvoir politique, ça s'exerce par la contrainte. Et ça, c'est que 15 millions de dollars et bundi, il y a un TV au Benyango COP. 2 millions de dollars et bundi, il y a un saliboy. Bobi, il y a bon, bango, na Kalabasa, les loyaux. De Konangaï, na o esamaki ya malamu na avec Kabila. Na mabe esamaki, l'autre a besoin de beaucoup de et kende liboso. Tout ça a besoin de comparaison, que bongo boyzaki boy, bongo boyzaki boy. Le pouvoir s'exerce. Il y a l'accès, soit ayébite le roniazo sala. Ou bien un simple jouisseur. Qui jouisseur, ça veut dire que Moutoumoko a dit que bon, Azan a beaucoup congété, c'est comme sous Nengazo Bazo le Bawana, mais il y a un pour Aliana Melana à son bandako. Pour ceux qui nous appellent yo chef de l'État, auquel n'a mboka bapaya. Ou non, pour signer un contrat. Nathan, vous dites que aux hommes a beaucoup congété, besoin de considération. Mais bon, Nathan, vous c'est comme mot discours dans le but qu'Azan a beaucoup congété. Non, le fait que que non, ils ont battu monsieur sous boisson gas basaka no gozabi ko chez lingo bani. C'est-à-dire que ils ont battu monsieur sont là bazo to saté. Non. Na kanisi incompétence peut-être il y a gouvernement, il y a batiango parce que na incompétence aux bango yana. Non, soit ils ont pour compétence baza caché derrière les compétences. Banani. Ba va constater que je mboka siko à partir de kobanda sommet jusqu'à la base. Pour l'attendre nous avons konzi mboka ndeko na ngai. Ba élire le président de la République au commune à kiti ya bokonzi. Vous avez le pouvoir politique, vous avez le pouvoir, il y a pouvoir, il y a contrainte. Ministre Assali Mabe au Saliboy. Yo moni ndeko, toujours solo là. Institution président des première institution, il y a mboka, première institution. Lorsque la tête ne marche pas, ça devient regrettable. Attention à la propos. Le président de la République, Nenga Zawana, j'assure mes propos. Le président de la République est le président du Conseil des ministres. C'est-à-dire Nenga Bazara na kati Conseil des ministres. Et donc, moi, je n'ai jamais na contrôle la chef de l'État. Au grand jamais. Le premier ministre, n'a pas joué à président du conseil des ministres. Aza obligé, il y a qu'à faire rapport na chef de l'État. Donc, le premier ministre Azalakawana, Azali passe un rapport na chef de l'État, passe un rapport na l'Assemblée nationale. Ton appel de Félix Kalaminga Wate. Merci. Merci ça. Soki ça. Ton appel de Félix. Parce que les gens qui ont besoin de kende liboso. Tous ont besoin de distraction wana te. Ah, te so na ça te boy, et ça pour na boy. So na ça te boy, ça pour. Finalement, on sait déjà une année peuple la monnaie le côté. Ce que deuxième année peut commencer à na ba plainte. Que boy nazo kokate, boy nazo kokate. Ndeko na ngai.
lelo to bando kotanga bana mike okomona mwana moko akendaka ne kelasi te akendaka kelasi te akozwa diplôme d'état te odo so azwi diplôme d'état te eza mpo ndoko na ngai na mboka asengai ngai boye atindaki te wana ezali makambo ya bana mike ozali chef de l'état yo koexerce kibokonzi na yo ndeko Jean Paul merci oyo oza nango wana mibeko epesi yo ndeko Jean Paul tu ne peux pas pleurer ndeko Jean Paul ça me fait très mal au cœur merci ndeko Jean Paul merci. Kubo Santé, le chef de Toba 2020, année de l'action. Donc, tout ça, le 21 janvier. Donc, tout ça, nous avons consommé 21 jours pour 2020. Précisément, nous avons balancé le chef de l'État à Londres, quelques minutes. Et bon, nous avons un dossier. Il y a Banya Mouleng. Tout fond, un peu pas j'ai histoire. Le monde de Jean Paul, ma casse dans l'histoire. Alors, rappelez-moi, je vais me belé, mais quand on Diabanza, ma casse dans l'histoire. Jenny Kalinda comprenait que je suis l'historien du président, donc il vous a moi malam. Koyima naza koyoka yango bakomi kopesa biso ba intention o toza nango te balobi soki mbula moko ekoki président loko la constitution elobi akodissoudre assemblée nationale. Lengana lobby, ce qui n'a dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire que crise est côté Namboka. Donc, n'a koki ko dissoudre l'Assemblée nationale tant que crise est alité. Mais ce qui bo pousser ngai na crise, ce qui n'a comme moment que mission na yeli na moto ya mboka, ya ko sale la peuple na ngai. Bokomi ko bebisa yango. Suka suka nini? Qui bo pousser ngai na crise soki na komomona que mission nga na yeli na moto ya mboka ya kosale la peuple na ngai bokomi kobebisa yango suka suka nini voilà ezali koboma mboka na biso boyokani ezali te kati na bakongolais koyinana na kokosela na makambo. Chaque fois que toko banda ko raisonner ndenge wana toko yokana te. Bakamati ba manipuler bana mboka Congo o baza mosika na diaspora bakosi bango biloko lokuta ke biso tolingi toteka mboka. Mais soki toteki mboka wana bana toboti na bana na bango bakoya sima bakoko na bakoko loko na biso bako vivre wapi. Biso to sala bitumba oyo pote un jour tolonga tokotisa démocratie na mboka na biso ba congolais nyonso bakoka kozonga na Congo basale la Congo mosala to sala bitumba oyo pona ko trahir mboka te ba oyo bazali ko benga biso ba traître lelo lobi tango tozalaka ko combattre bango si bazalaka ko boma biso ce Congo là que je dirige ne sera jamais du tout balkanisé. C'est mon frère. Papa. Merci. Comprenez que ça balayé direct. Voilà la chef de l'État à Londres. Les Cambodgiens, ça fait très mal. Mais nous sommes Kanisa. Est-ce que début faisait là autour de la nationalité à Bandeko Banyamulenge? Ceux qui basent ça congolais ou pas. Est-ce que début faut ça la mawana? Est-ce qu'il n'est pas grand temps où peut-être début faut à niveau l'Assemblée nationale sur la nationalité congolaise? Monseigneur Ambon a le bail avec le chef de l'État dans un déco Tchéni et puis une déco Diabanza. Monseigneur Ambon a le bail avec le chef de l'État. Tous les aux allées par rapport à pourquoi le chef de l'État est allé. Monseigneur Ambon a tout santé qui a tout ça tourné mon à est. Sur le lobby qui bandeko. Banyamulenge baza ba congolais bat basaki la réaction à la tête. Pourquoi le chef de l'État il faut ça la réaction pour est-ce que le chef aussi c'était le moment pour aller par exemple le débat wana sur la nationalité ou congolaise ou non à Banyamulenge? Merci beaucoup. J'aimerais avant d'aborder question wana nami désolidariser na ba propos ya ndeko Jean-Paul. OK. Il y a traité d'incompétent Mokonzi Mboka, je peux pas cautionner. Je peux pas cautionner ba terme loko la o anate parce que
mokonzi ya mboka musala azosala il faut koyeba que aza na une très lourde responsabilité na mapeka na ye charge ya Congo mobimba eza ma sécurité je préfère komona mokonzi ya mboka na attitude aza nango lelo yo ya pédagogie ya ko faire comprendre bato ke mboka il faut échanger makambo il faut échanger azokende de manière pédagogique côté ya bato kolendisa bango ya ke totonga ekolo ensemble botika kotia bakal totonga ekolo parce que alobi yango plusieurs fois je ne suis pas un dictateur, ne faites pas de moi un dictateur. Naza dictateur te boko misapenga dictateur te na lingi justice o ezo salama na présidence te to o salami par la présidence te pour la présidence juste ça la musala na ye mais on dirait que ba congolais posa na biso za lelo yo to mona mokonzi ya mboka a remplacer ba cours et tribunaux. C'est-à-dire mutu asali mbeba mbala moko président akateli etumbu. On dirait souci na biso on dirait yango wana. Mais moi je préfère na mwana nous président denga zo kende wana de manière pédagogique. Donc c'est Jean-Paul je crois qu'il a retiré va comprendre aspect wana nazala na tana la parole tant on peut ses paroles il va rebondir. Donc je préfère en tout cas président za ndenga za wana. Tata Félix Antoine Tshisekedi zala ndengo za wana. Pédagogie, lelo pédagogie. Mais on va comprendre te quand on lobby, on va comprendre te ce qui bic rouge qu'on a parlé de la nation exacte, bisomoko to ressemble à bic rouge to memelio. Tano bali kambu ya banyamulenge ndeko nanga. Na ngina yeba combien de tribus na Congo lelo yo? Et ça ba tribu oyo e utaka na Congo. E bota makaka na Congo. Soko landi histoire. Royo kano baluba bautaka ceux qui paient Égypte, ceux qui paient Éthiopie, ceux qui paient wapi batamboli ilungambidi soko ke pa Équateur mambenga ote bautaka Soudan batamboli mais naza penza kuna te eloko na loba eza que les banyamulengi kota na dictionnaire, kota na encyclopédie, kota na Google, luka définition ya banyamulengi. Baroye bisayo, baza ba peuple oyo bauti na batuti. Baza na Congo, baza na Rwanda, baza na Uganda. Baza reconnu comme ba Congolais. Soko tali na mikanda nyonso oyo elimbola bikolo. Bazo définir bango comme ba Congolais. Aujourd'hui, où nous parlons, tout ça na Congo ya RDC, tout ça na Congo ya Brazzaville, Angola. Tout ça na Congo ya Angola, tout ça na Luba ya Kasai, tout ça na Luba ya Katanga, tout ça na Luba ya Angola. Mais pourquoi lelo ceux qui mo konza mboka alobi eloko wana ya que banyamulenge baza bandeko na biso bato ba komisa yango problème. Olobi yango akadina la mbongo alobaki yango. Eza makambu to yebi, eza makamba congolais ba yebi. Mais bazo pekisa mokonza mboka aloba yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza un président oyo aza mutu. Est-ce que aza ndeko na ayebi ba réalité ya Congo. Na maxelo motu na aza mutu aza mieux informé que biso nyonso ba Congo. Est-ce que le travail actuellement fait est pas ba histoire ya biso? Est-ce que histoire na biso comment ki malamu te to pe restitution na ngo sala malamu? Yango musala tozo sala na yo awa. Yango musala tozo sala na yo awa ya kolimboela ba Congolais. Que toza na ba Congolais oyo bazana na Congo depuis 1885. Baza. Conférence de Berlin. Baza. Et à l'époque ya Mobutu a pesaka bango une nationalité collective. Bato na batikala jamais ko poser biso problème. Baba nyamulenge wana. Ba poser biso jamais problème. Mais ba nyamulenge ni bazo poser biso problème. Et ça va accompagner qui Mzee Laurent Désiré Kabila na lutte ya libération. Ndenge ba benga yango. Ce sont ces banyamulenge là qui nous posent des problèmes aujourd'hui. Est-ce que c'est pour autant que Mokonza Mboka tango azoloba, il faut extraire ba banyamulenge baza compter comme ba Congolais? Merci ndeko Jenny Kalinda, ndeko Diabanza. Soki na yoki ndeko Jenny alobi Mobutu apesaka bango nationalité collective ba poser biso problème te. Ba baza poser problème les bato oyo ba accompagner ka mouvement na lutte ya libération.
Pour la bataille sur le lobby, bah au pas ça bah tout mususu banyamulenge baza poser problème ça bah oyo bah c'est ça un peu délaissé dans la réalisation. Tant que c'est salami bah tribu monsieur subilo ko bango ndire bah se retrouver à bazoa kelo ko mon côté donc ça pratiquement la même logique wana. Est-ce que problème est wana té sur toujours la logique de Jenny na arrivé à musée li solo na bango est-ce qu'il y a tout ça ka part ya contrat na ye problème me vendre les siga wana té avant la zo approche moi na ndeko na Jean-Paul alobi makambo yo il faut nécessairement na banda koloba na yango avant na ya lisolo ba Banyamulenge pour makambo ebele loba mpande ko Jean-Paul eza ba véritable histoire te alobi mboko ezaki malamu na Mobutu Kinshasa ezalaki la baie alobi de 65 à 85 85 ndeli ya obeta lisolo que mboke bandi obeba po UDPS abandi makelele et c'est ça qui est faux. L'histoire est claire. UDPS a sa diagnostic na ye en 1980 et Botami en 1982. En 1980, bato basali diagnostic ya Congo. Na lettre ya 52 pages. Et ça va député na kati ensemble. Mobutu reconnaît en 77 Yemoko. La crise congolaise n'est pas une crise à caractère économique, c'est une crise à caractère politique. Tant qu'on va organiser l'élection après guerre, il y a Chaba. Ba député ba kota kiwana Tshisekedi y compris bangalo mpandangila ba comprendre que faut ça la vrai diagnostic ya mboka oyo et salami en 1980 ba tikeli Mobutu le 13 décembre 1980 na 52 pages ba lakisi sur tout le plan ndenge mboka ezaki déjà kokufa clientélisme, népotisme et na kati ya lettre un élément essentiel au ba releva Blumenthal de nationalité argentin. Bayenaye a na banque centrale a koki ko travailler et pourtant partout à Kenda ko travailler il a réussi sur le plan économique. Nazation de konanga Jean-Paul ayeba ki en ote et puis kozonga lisusu na lisola maloba président bolongo na maloba na contexte était président na Londres a lobi boui nazo yoka bozo loba ke ba ministre mususu bayokela kangai te nazo yebisa bino awa na mboka ministre ya kotambola na nzela président de poto sali la peuple kombo na ye Bic Rouge. Il y a un élément essentiel dans la communication du président. Il veut rassurer les Congolais. Bande konanga ibo pesa confiance na gouvernement oyo. Botika kobanga. Soutenez pas kobanga peuple bleu ils ont vendu biso zanini. 18 ans mais gestion Kabila. Le président Félix Tshisekedi par l'UDPS travaille avec Kabila. C'est que, et qu'on a le 18 ans, ma bête pour Kabila va travailler ma bête. Et Nakacha Kobanga, wana le président veut rassurer les Congolais. Botika Kobanga. Et Nazongi sous pour Jean-Paul, toujours dans ma lobby. Président Zolo Batro, travaille Zamouki. Ne nous trompons pas, nous tous nous vivons au Congo. 2019, au Félix a eu pouvoir, Azadjan a deux grandes victoires. La première victoire est la éducation de base. Gratuité. Gratuité de l'enseignement. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire qu'il n'a rien fait jusque-là. Gratuité de l'enseignement, Eza et l'Okwa Mounene. 4 500 000 bana bazaki kotangate, 2 500 000 va retrouver chemin à l'école. C'est déjà une bonne chose. Sympa. Et bandi na faible commencement et ce qui est sûr makambo minene et quoi simelo koana pour petit à petit et le gouvernement est clair il faut pas qu'il sa capacité il accueille ya l'école pour gratuité et comme loko européen ça va résultat malamu olongwe na wana guerre to banyango le 30 octobre les lots kende déjà la logique et puis introduction nous a dit clair que to vivre ba semaine sans tuerie pour une première c'est une victoire. Cette armée-là, ce qu'il est en train de faire, c'est comme si les soldats n'ont pas de est. C'est ce que nous voulons dire. Cette victoire, c'est une victoire à ne pas négliger. Que le président José Mambamine n'est plus dossier à Banyamulenge. 45 secondes. Place Wana. Na Banyamulenge, c'est que nous devons comprendre réellement l'histoire de Banyamulenge na Kachamboko est bandit déjà avec le Belge. Tant que vous décidez que vous Tutsi, j'ai dit très bien, Batouti Rwandais. Je ne me permets même pas de dire les Banyamulenge. Bazui bango na Rwanda, baena bango po bakendo sala na Katanga. Batu bazui bango eza ba Belge. Papa Touzaki n'est indépendante. Et ils sont restés sur place.
Et bah traverser du Rwanda vers le Congo. Et Salami est belé. Et mon frère, tant que tu as l'histoire, histoire, je vous dirais ça, et ça m'a histoire. Histoire proprement dite. Et ça m'a histoire politique de la République. Quand on parle de Banyamulenge. Na 71 ans, Mobutu a payé nationalité. Na 80 comités central et Longoli. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que nous avons la mémoire courte. Et toqué San City. Na revendication, il y a RCD. Il y avait 7 éléments de nationalité. Et nous l'avons résolu avant San City, dans un corps global inclusif. Et dans un corps global inclusif, tu as bougé qui déjà, dans la constitution, dans la transition, tu as dit qu'il faut bouger de disposition aux Sala et Congolais, toute personne dans les terres, Nabandeko, Bazala qui avant 1885. Okay. Et Kendaki na kokoma, Namabele, Nabato, oh Bazala qui awa avant 1960. Bon nini. Les Banyamulenge voulaient assez que tous à la même pied d'égalité par rapport à la nationalité d'origine. Et c'est ce qui a fait que dans San City, nous l'avons résolu. Et Tshisekedi à l'époque, tant Batouaïmba traité des traîtres, je parle de Tshisekedi le père, le défunt d'heureuse mémoire, a dit c'est le prix à payer. Et bato bazo kanisa photo le baba Banyamulenge ba na nationalité congolaise te ba e barake ba okota na kati schéma balkanisation. Pour historiquement tout le monde a ba na kati Congo ebele soki to lobi ke Banyamulenge ba na nationalité congolaise donc il faut que la bango ba minembo na bango. C'est pas ce que je dis. Merci. C'est pas ce que je dis. J'ai dit que ils ont la nationalité congolaise en premier. Okay. Mais président a continué. Au Banyamulenge aussi de prouver aux Congolais qu'ils sont le nôtre. Pour y a un élément de taille autolongolaté. Pour l'année, est-ce que ça premier tribut au premier peuple en Akacha Congo à quoi vivre brimade mobo et injustice mobo. Merci. Ça va vivre injustice faut un minute. C'est là où le président souligne aussi nos amis, nos frères Banyamulenge doivent comprendre qu'ils sont congolais. Ils ne peuvent pas se permettre au nom d'une revendication politique à chaque fois bah créer un désordre wapi na est. Merci. Nous devons les accepter en tant que tels. Merci. Ndeko Jean-Paul, quand on analyse Ndeko Diabanza, les loyaux, Banyamulenge, il faut bangonde sikoyo, pas prouver biso amour et patrie. Tout le cas défection, il y a officier supérieur, il y a armée, on va se retrouver dans le Gambo à Rwanda. Est-ce que le comportement de Banyamulenge, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a un souci, il y a créé un peu, moi, ma cambo, ils ont un élément ôté pour certains, ils ont frustré, Congolais, Banyamulenge. Mais je préfère retirer peut-être ma propos. Il faut, il faut pas que le comme l'habité. Ngana sali constat na monique na niveau ya gouvernement. Il y a mon chef de l'État en Ozoba ke à cause de bic rouge. C'est dire à monique ça na batu, ça ne marche pas. Et compétence ça dire que batu muso monique bazo sa musa na ndenge sengélité. Merci. Et ça comme na zo ba ngote. Mais na kanisi na linga répondre à ndeko Diabanza. Mon frère au moni mboka na biso ngana zaki enseignant. Et donc détruire l'enseignement na biso ça pour m'énerver l'été. C'est vrai, gratuité ça malam. Mais il y a des autres constitués base échec éducation dans beaucoup de bisoté. Éducation na biso est koufa pour un mauvais salaire et accord ya enseignant. Les loyo, nasi ça. Au moni bamboka bapaya na buta ko landa na télévision kala mingi ate na zomo na France ba français bazo ko sala marche ba bangi ba gilet jaune ba bi makwa sali rien. Bamuso bazo senga ko tuke c'est ko no vivre na Mars était na planète Mars. Mboka na biso le ko mongo eza fanatisme. Ndezo détruire mboka. Et au moni peut-être mo konza mboka ko sa net ka moi et loko moka moke fati béton fati ba flatter wana moi pe mboka tambola malamu ezalité. Biso mboka oyo tenir changement peuple ko la bando s'attendre pour na gratuité té. Alingaki bon, ceux qui doivent toujours la caca. Pardon. Non. Conditions signées quoi non il y a changement. Le peuple congolais a besoin d'aller malamu à mela malamu. Quand on a enseignant.
Tokanga malamu. Mais ça a besoin de Mais gratuité, est-ce que beaucoup de malamu? Beaucoup de Kangana Non sécurisé. Vas-y, non sécurisé. Parce que zo katanga mi. Yo mo tiki ta lo à l'aise. Mais tu vois, il y a comme une souka. Vas-y. Problème ça na biso lelo eloko boma enseignement. Eza mauvais ça bando pesa corps enseignant. Eza problème minerve. Moi je suis parent. Toki to futa minerve na passe mais lelo yo éducation na mboka biso za niveau ni. Lelo ndeko na ngai. Tozanga ba licencié. O ba yime pas comme lettre en français. Eza il pour le minerval te. Eza passe ba enseignant baza très mal payé. Na mal payé, ils se laissent corrompre. Sur aucune université à Kinshasa, on a tous les professeurs, ils ont déserté l'université. Ils qui sont très mal payés. Et ces gens aujourd'hui sont très mal payés à cause de l'enseignement. Donc Jean-Paul, Mobutu na ordonnance ya 1971 le 21 mars 28 mars 1971 asignaki ordonnance moko oyo asengaki ba congolais nyonso disons bato nyonso bazaki na Congo avant 60 o bavutaki les personnes venues de Rwanda Urundi bo bazaki na Congo avant 60 bazui appelé la nationalité en bloc d'origine congolaise wana ezaki na 71. Mais ils attendent la loi mokote bien ami tribu moko congolaise na kati RDC. Loi tribu na bi ata bebe ko mokote ils ont reconnaître tout sur le plan sociologique ils ont la tribu moko na kati Congo bien ami banyamolenge ezalité. Au moins temps où ils ont chef de l'état. Et ils ont c'est là. To comme pratiquement ça. Ça tribu mona Congo ben bazombo. Bazombo. Bazombo bazali bato. Ils ont la tribu moko na Congo ben bazombo. Ezalité. Merci. To comme la donc pour ngai et le quoi golobake babane molenge bazali ba congolais parce que on eza eloko moko oko diviser peuple et là eza biloko ça il faut les traiter na l'Assemblée nationale avec et là rediviser peuple parce que l'Kambouana eza ba mosusu na territoire wana bazo mona ke batu oyo baziye wana balinga kobota bango mabele non ndeko ngai c'est intentionnel là c'est ça diviser les Congolais division eza wana nazo kata yote sala tolérant mais monsieur Silio zo makambo eza na problème ezali poli problème ezali ka mboka na biso s'il vous plaît eza na nzela te non ndeko Japon on dit que nazo nzela te non c'est que nazo raisonner bien te yo nazo raisonner bien si par courtoisie s'il vous plaît par courtoisie retirez c'est quoi non s'il vous plaît il a retiré s'il vous plaît ndeko Japon par courtoisie retirez moi c'est quoi ndeko Japon par retirez moi s'il vous plaît na retiré merci il a retiré te na retiré Sugisa na bagazo na eza na nzela Sugisa non moi yo lo baké gratuité comme ça police na social yango nde peuple éducation na biso ekobonga mpona yango te éducation biso ekobonga mpona kofuta enseignant salaire ya malamu. Merci. Soki basali gratuité baza très mal payé tokozala balicencié bazangi mais ça doit commencer quelque part de Jean-Paul. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, nos voyages, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.
Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.